Ma mission TV, le miroir du monde. Vice-premier ministre en charge à l'intérieur, Gilbert Kakonda, mission officielle na Lubumbashi, à Kiti, à commune à aéroport à Luano, à ta autorité provinciale, Morotaï Koyamba, VPM, il y a intérieur, ni le gouverneur, ni son vice-gouverneur, ni un membre du gouvernement provincial, et PC Kanda, Azong en avion, passons à Kinshasa. Serge Makoso. Les Cambon de Kokabunda Yokurubawana, ezali grave. Il y a alors que ça kaka militanté, parce que ça qu'on l'a qui sa nature n'est qui militant. PPRD, Bango PPRD va venir fouiller pour la scène de la Cour constitutionnelle. Et Félix a causé sur président. Kaboul ne peut pas causer l'Assemblée nationale. Et dans tout cela, Bisso Bana à la Mouka Tolobi. Chité. Tango et que plus ça Bisso raison. Bato Bas va comme Koloba, Martin Fellou Azaki a raison. Je suis chef de travaux. N'a pas ça ma blagueité, n'a pas ça point de vue n'angai. Alors n'a pas ça la choté. Soit vous contenez libre à toi, zéro nayo. N'a pas Koloba boui. On va prendre les c'est que c'est science politique. Je crois que na étape tozanango ezali na baoyo bazali kondima gratuité wanati nde tozali ko conscientiser bango soki parti politique ezali kaka composé na ba militants et que ba cadre penza bazali te il y a un sérieux problème. Et comme le la milice ceux qui fait parti politique ezali kaka na ba cadre et que ba militant bazate et comme bureau de titre le gratuité gratuité sauvage, gratuité à la recherche de la légitimité. En réalité les canisiens gratuité et ali à Félix Tshisekedi. Et par militantisme, par l'esprit politique, par souci toujours à qu'on nie nous tous sommes notre pakala. Bato nous sommes là pour ça quoi que tel mais là enseignement gratuit enseignement tel n'engue et continue effectivité par Félix les alliés dangereux na gratuité à Félix oyo lobby kuna na suka ya mbula so tout le monde à 6e 1 plus 1 égale combien à égale à 11 moi na 6e primaire 6e primaire ye na banda ye konage ye bi konage ye nda konage bi sauter ya ona bi bonne ya konage na yenene ya bino boye ko konage na fleuve Congo tu le comment si Congo est na crise moko soki to sala attention te même les missions de l'Osano surtout Miko ya et il a été moi na oyo a manqué base fondation il y a école primaire attendez malamu te ata sali 1000 ans je crois que na kati peut perdre bandoki baza ebele oyo mwana mboka Joseph Kabila azali na droit azamayele azotala bango nyonso oyo bazoluka ebeba na ebite so ezali somme merci ngana nager biso to nager na nager on a fleuve Congo nani a nager na fleuve ça dit que yende akoluka nager ye biso te merci ezali ba biso Jenny Kande voilà soka Mexica azali wana na bureau Assemblée nationale ezali grâce à la volonté ya Kabila liste moko ça dit Kabila azali na liste FCC. C'est hypocrite de continuer à se comporter ainsi. Bref, Kabila, je te l'ai pénagé. Au Kokatsa Ngambo à Bazabi n'a qu'à été, n'a pas tout mais n'a nage. Mais Kabila passe à répondre. Je vous révèle Kabila a posé réponse. Kabila le dit, Nassina et toi qu'on nage Bandakala, qui n'a qu'à tirer rivière les alliés. N'a nage à Bandakala. Kabundu homme, Tabandako le ballon de peu, à côté de la Kabila. Naïde Pex, Azaïm Doki. Kabunda comment le bana Kabila et Kabila Yekola qu'on nage. Ça c'est vrai. Ma mission TV, le miroir du monde. Nazana Esengo ya koyeba ke boza ebele liboso ba etano na bino ike pona kolanda biso batata ba mama bande ko mbote bipai biso bozuli bakoya kolanda biso bolembisa biso na retard ya 15 minutes webi ke ekomi chaque tongo il y a des problèmes il y a électricité na bâtiment na biso maintenant nyonso ezongi na ndenge zalaka biso wana toza na liboso ba etano na bino ike pona représenter bino émission ekangi masolo ya ba politique a onengoma mokonzi Kinshasa to bengi Canal Presse mbote bipa biso bozwami benga moninga lobana e Canal Presse e bandi bandiko batali. C'est parti pour les 45 minutes de direct na Canal King Télévision. Merci na équipe technique Freddy Takidi, Rodi Louadio, M Simbi, Amavinga, Serge Makoso, Gimpu, tous les grands maestros, Joël AP Mbele, mbote lisusu mbote
bipa ibiso bozui libaku ya kolanda biso. Quelques informations. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azabongo na Berlin na mboka Allemagne pa yewa pas na visite officielle. Fachi azalaki reçu et pas la chancelière allemande. Dans 10 jours, Fachi a se déplacer pour Londres. Entre-temps, la première dame, maman Denise Nyakeru Tshisekedi Azabongo attendu na niveau ya Sénégal. Bande Kobatali. Na CNCC, ex-INSS, kuna masolezo kenina nenge. Et l'omobani, la réforme, Oezabongo initié par ya comité de gestion Agnès Mouad Nawej et Agnès Mouad, Ezago Salabongo école nakati ya sous-région. Agnès Mouad, Azago multiplié ba atelier, pe ba descente et pa ya ba partenaire, li sous pour na ba gens, ba fandisa, ba innovation apportée pour na ba réforme qui de reste, Ezabongo Vamoko salvatrice pour na ba filé na bango entre Agnès Mouad DG ya INSS Nankulu ministre travail Masole Zabongo Kitoko problème moko et ezalité. Agnès Mouad DG ya INSS ya CNSS ex INSS na madame Nankulu ministre ya travail Masolo Ezabongo Kitoko problème ezalité ba prophète de malheur etali bino. Attendez l'Augustin azalaka bongo azakolela azalaka bongo agent ya restaurant babengi Opoeta pendant 14 ans botala ndenge ba mindele bazako nyokola biso 14 ans balongole musala abusivement et puis propriétaire ya restaurant Opoeta na commune ya Gombe komone monsieur Ricardo azabongo portugais ya lobi asali 30 ans na République démocratique du Congo mutako sala likambo azali te po bakonzi bayaka bongo olia na kati ya restaurant na voilà ba problème autokuta na la République démocratique du Congo ce sont les Indiens les Libanais les Chinois ba portugais ba bagisami o bazako nyokola bande konabiso na ndenge ya defate monsieur Ricardo propriétaire ya restaurant Opoeta Futa indemnité de sortie à monsieur Augustin attendait la salle 14 ans na kati ya restaurant Opoeta c'est ça na tina moko to ba ki yo sali 30 ans na RDC to sali 30 ans mais tu n'es pas congolais ezate po ba congolais ba autorité à Congo ba ko lia na restaurant Opoeta yo lo ba ki ko futa ndeko attendait l'Augustin te ce n'est pas normal un dossier à suivre. En sport 0 but partout, c'était la grande déception hier au stade de Martyrs. 0 but partout entre les Léopards, il y a République démocratique du Congo, na ba Panthère, il y a Gabon. Match content pour la première journée à éliminatoire CAN Cameroun 2021 0-0 le but aux Alaki na stade de Martyrs Tiba 22h30. En tout cas Tobimaki na mawane surtout parce que on avait vraiment envie il y a déjà 3 points dès l'entame il y a compétition. Quand cela ne tienne tout ça bongo na groupe moko na Gambie na Angola na Gabon Gambie a ça bongo en tête parce que la Gambie est allée créer la sensation na Citadelle na Luanda na ko battre le Palancané grâce par 3-1 donc biso na Gambie Trobek tabongo lundi na Banjul donc Léopard baza ko se déplacer pour na Banjul donc to garder morale tous à la décourager pour Ezabongo pour le moment c'est la Gambie qui est en tête avec 3 points suivi à Léopard na Gabon 1 point et puis le Angolais Ezabongo na 0 point. La compétition continue. Merci Nabino Lisusu Bandeko Batali tozana bambia ba mabia na awa tozabongo na Aristote Ngamire ya PPRD ndeko na ngambote mbote ndeko Zulu na sepe l'invitation na yo oyebi tango benga ngana na émission yo ezaka avec un sérieux email le plus poussé parce que na yebi audience ya émission na yo na yebi ndenge landamaka tina yaka na se préparaka pena se pelaka na invitation mo zali considération merci pena pesi mbote ndeko ba ko landa biso na ndaku mbote na bandeko ba ba ko débattre na biso o ngai bazali boso na ngai awa nyoso pona Kongo na sepeli na ye awa na kombo ya PPRD elenge ya PPRD merci militant pe cadre ya PPRD en même temps. Merci Prince Penge très réclamé par les téléspectateurs mbote ndeko Gilles Prince Penge Lamuka voilà mbote ndeko Gilles mbote pe na baimbo kabanso bazuli baku ya kolanda biso na nzela émission na yo Canal Presse. Merci Jenny Kande alia IDPS mbote ça fait longtemps Jenny. Merci ndeko moi misala ko sala pona ko memambo kana biso musika yango wana ezali ko permettre te mais lelo tango na okimbela na yo na lobby il faut nazar. Merci Jenny Kane. Voilà, le plateau est vraiment équilibré et ça cahier de charge il y a émission
Canal Presse. Deux thèmes. Thème à Liboso, menace de grève dans l'école catholique, ça pose problème. Et ça aussi une négociation entre les gestionnaires de l'école conventionnelle catholique na gouvernement. Tout le tension brûle entre l'UDPS et le PPRD. Ça continue. La dernière en date, VPM, il y a intérieur, Gilbert Kakonde, en mission officielle na Lubumbashi, a quitté l'avion, à ta autorité, mon côté, à Ekoyamba, VPM, ni les gouverneurs, beaucoup de images, na katia, émission, ya lelo. Serge Mako, surtout, na émission, na démission, ya Verkis, Kiamangana, Wazola Nzimbu, PCA, ya Sokoda, o itangami, démission, itangami, na badimisateur, ya Sokoda. Serge Makos. Le conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, Sokoda COPCA en sigle, informe l'opinion nationale en général et particulièrement le monde culturel de la démission de son président, M. Kiamwangana Mateta Verkis, au cours de la réunion tenue en son siège ce mercredi 13 novembre 2019. Pour le conseil d'administration, ayant pris part Kiamwangana Mateta, Mbaki Mazakala, administrateur président de séance, Soukari Elombe, administrateur, Balenza Paul, administrateur, Bashi Yekula, administrateur, Lemakusa, administrateur, Ndungi Mambimbi Masumu, administrateur, et sont représentés Lubasu Philippe, administrateur, Ben Nyamabo Mutombo, administrateur, et Nyoka Longo, vice-président du conseil d'administration. Voilà, alors, Wana Ezali Bongo, Mbaki Masakala, un des administrateurs, il y a Sokoda, à Otokotanga, Ankasa, il y a démission, il y a Verkus Kiamwangana Mateta, Wazola Nzimbu, PCA, il y a Sokoda. Alors, Tokota na émission, Tokota na émission, Jenny Kande, attaque aux politiques, mais aux appels sportifs, 0-0 entre Gabon, Congo, Gabon, République démocratique du Congo, tant que qui match, na match. Natala qui match, l'équipe qui toko pour n'angai na remercier le ba Léopard Nabiso, na sengi na bango, ba foncer kaka parce que j'ai zalaki malam. Na match en tant que sportif, tout le baga toujours qu'il faut qu'on dise biloko misato. Défaite, qu'on gagne ou match nul. Pour Nanga, équipe, les alines à 2 buts, départ ya Ibenge, Sikoyo, Ndenge, Mutasikaye, Azoka équipe na Maboko, problème est la cohésion et la nakati équipe nationale. Problème sous les alliés que basala ka ba entraînement ensemble. Au lieu ya cause là que joueur moko akoya lobby après une semaine, baninga ba s'entraîner déjà, il y a eu comme 2 jours avant et zalra malam penzate. Donc surtout ça les locaux je crois que équipe nationale que voilà, Aristote Ongami le tomona lobby entrée à latéral droit dans club Motema Pembe, Mukoko Amale quand même match comme Kelengi. Merci Ndogonga nazali sportif monene na lingara le makasi. Donc dans CP limena comme ça la réflexion n'a pas comme sportif vraiment mais comme à la fois politique. Oyebi sport so etambola malamu ezara prolongement pe a une bonne politique. Ce qui secteur sportif ezako tambola malamu ezali reflet il y a une bonne organisation politique. Na mboka bapaya tout bakoma ko miser mingi na secteur sportif parce que et comment le miroir et comment reflet ya bamboka na bango. Donc il y a un moutoza averti ce comme on équipe sportif tout le monde qui tambola malamu secteur tambola labi ah ça dit que bazana série na domaine wana bazana ko sama ko malamu politique za malamu bakaima ka malamu yango wana monaki ya liboso na koloba yami baina ko bakisa ino bi tokoloba auto koloba mais mon mboka président sortant oya bimaki Joseph Kabila na sena yeta ngazaki to monaki pe le pas réseau qui ba couper belé hein et ça qui peut besoin qui ba couper belé tant Joseph Kabila zalaki donc to moni ba chateau zu ba sane to a percer pena totali même na classement comme on a le part to accélérer qui pena makasi to zaki na place moko ya mwalonga yiko loba nini soki to lingi sport na biso salima malamu ezape ko dépendre na politique sportive to zana yango na secteur wana ko ba ko encadrer ko sélectionner za malamu entraîneur peut pas za malamu. Merci. Alors pour ce pengue na sport il y a pas de la Mouka, il y a pas de FCC, il y a pas de cash. Léopard 0, le Panthère du Gabon 0. Na bi ko tala ki match quand même tout en politique à part. Oui, Mali Patriote na tala ki match résultat zalaki 0 but partout. Je pense que pour le match à lobby, il faut tout d'abord féliciter les joueurs
basalaki nyonso balingaki kosala mais tout le monde qui Gabon à un moment donné et c'est là qui n'a maîtrise à jeu et on colle quand même parce que vers la fin du match on a failli encaisser Bameyang Azwaki occasion moko en tout cas na ndenge na yebele na Arsenal occasion na qui n'a filé ça m'a même étonné que Atiango Libanda heureusement gardien na biso j'ai remarqué quand même que ces gardiens là dégagent une certaine sérénité en tout cas satisfaction dans le Bezaki gardien jeune frère na biso wana Zaki serein ba sorti na Zaki ba sorti moko boye bien calculé sorti moko to hasard et ça c'est déjà elo kozali positif mais maintenant obi que Ndembo est allé au départ G mais le commis véritable business na yoki lobi ba commentateur ya match wana bazali ko s'attaquer carrément na je crois directeur ya cabinet ya ministre ya finance non il y a budget finance j'ai qui comprendre ya budget balobi a ko kanga mosolo oyo salete oyo ko salete ba journaliste ba voyager ministre wana soke communique ya dossier ya balle to ya sport avant de la Kayango directeur cabinet wana donc voyez-vous quand un journaliste dans une chaîne publique a ko le directeur ya cabinet soit ministre ya finance soit budget avant de la kaba dossier na biso c'est très grave donc ils allaient ba saliment so peut mo solo pour la Ndembo to pour la journaliste sportif et bima pour accompagner parce que ba journaliste sportif faut pas accompagner l'équipe c'est très bien pour te ba la kabiso pour information on a droit à cause informer si évolution équipe nationale na biso mais comme on a été ba journaliste ba courage à dénoncer dans une chaîne publique comme ça c'est que ba lembi et deuxièmement na okika bango ba journaliste ba lobby ba jouer na biso ba komaki ba musu ba komi na retard ba musu ba komi avant tout ça ça ne fait pas bien. Pour gagner le match, il faut que tu aies mon solo. Et pour que tu aies mon solo, Sengeli, Makamutu, ils ont bien planifié. Voilà. Donc il y a encore un désordre qui règne là. Apparemment, Simba, to Léopard, plutôt Léopard, il y a Tango, il y a Ibenge, ils ont eu le Léopard, il y a Tango, il y a Traîneur, il y a Sika. Et ce n'est pas intéressant. Il faut aussi le plan administratif que les choses changent. Sinon, toujours que tu as maboko na mitu. Autre que football les business, vous avez tout à fait raison, mais le problème qui se pose, les dossiers seraient bloqués au niveau il y a cabinet, il y a ministre, il y a finance. Ah, d'après les sources, le directeur de cabinet, il y a ministre à finance qui bloque. J'espère que c'est la 10%. J'espère que c'est la 10%. J'espère le problème. Ce communiste secteur, il y a sport, il y a une bonne politique quelque part. Na lobaki yango na ngoko kota na détail était parce que ezaki na dossier so moni qui est directeur du cabinet mutawo ko kanga ba dossier ça dit qu'il y a un sérieux problème de gestion. Il y a un problème dans le secteur on a donc qu'est-ce qu'il y a problème rendement zela conséquence nous ani rendement dans le secteur on a et ko zamuke yango na lobi boy so komoni secteur sportif za ko tambola malamu et que le Mbappé il y a une bonne conception politique pour le secteur wana il y en a beaucoup na ba détail mais à quoi est bon directeur de cabinet ministre finance a bloqué dossier ne pas parce que ba jeune besoin ba na droit à prime la disposition pour alors voilà ça alerte en tout cas directeur cabinet ministre finance il faut libérer. Mais moi je crois que rapidement, oui. moi je crois que actuel ministre c'est un chevronné dans Makamba Sport. Amos Mbayo. Azam tout moko te bako bloqué. Ayebi banzela nyon surtout parce que ngana travailler na ye. Azalaki conseiller, ngape nazalaki conseiller na ministère du sport. Na yebi ki azali ayebi ba canal nyon surtout pour na ko bimisa ba moyen. Ce qui dossier ils a bloqué quelque part. Ayebi place nini akoko beta pour que Misolo Nebima, Azam Tumoko, quoi apprendre le côté, et Azam Tumoko chevronné. Merci. Alors, Jenny Kaneto Bananayo, premier sujet. Attention, la grève, et comme on en a déjà dans l'école conventionnelle catholique. Bon, pour nous, c'est là, mingi parce que démocratie, oyo, mwana mboka, Félix Tshisekedi, a même les bisolelo, et Zali Malam mingi. Chacun de nous s'exprime librement, nandenge alingi. Na sepeli na sortie médiatique. Il y a Mokonzi, il y a l'église catholique, Otozali Kopé Sambote, et Sikazali, Nganga Mayele, où il y a Pesaki Likanisinaye, na Makambo Itali Bongo, enseignement ou éducation, dans Mboka Nabiso. A Beta qui c'était, Papa Cardinal, Beta qui c'était, na Makambo Itali Bongo, Kufutama, il y a enseignant. Ça c'est important. Na moni batimusu besoin interprétant Mabé.
église catholique nani cardinal Tumbi alingi vraiment gratuité ça le maté non nga na sali analyse personnellement na sali analyse nanga na lobby cardinal Azali na raison a lobby que Azali ko soutenir le gouvernement mais en contrepartie gouvernement il faut kanisa ba enseignant o bazali ko sala musala na o bazali ko bazali ko zoa na o babakiseli bango sikoyo enseignant azwa musolo naye na ndenge ya malamu pour que attendre ça bana malam. Je crois que ce qui gratuité salemi na ba voyage oyo mokonzambo kazali ko matako kitabutu moi assez azu déjà misolo belé sur bo ebité misolo déjà ebelé pour na makambo tel bongo gratuité ya enseignement na mboka na biso. Je crois que le problème on a que régler prochainement et très rapidement pour que makambo soit normal. Mais pour na ba grève zo salema c'est normal. Tous qui déjà habitués, mais avec gouvernement, il y a Félix Tshisekedi, na bandeko nyonso au bazaliko kamba na bango gouvernement mobimba. Je crois que solution comme on a. Voilà. Alors merci pour la précision, pour la constitution. Merci. Prince Epenge, attention avec l'année blanche. Ça profile à l'horizon. Oui, ndeko eloko to bandai ko banga yango yana. Pour Mobutu, l'année blanche, et ça a été motoyé à 20 ans, mais à la 6e primaire. Et Tolinga quitté gratuité, gratuité sauvage, gratuité à la recherche de la légitimité. En réalité, les canisias gratuité et ali à Félix Tshisekedi. Et ça, il a moubé collé constitution en boca. Je crois dans l'article 43, si je ne m'abuse pas. Les alliés la constitution de Baloba était sengeli bana biso batanga ofele so ok ina Rwanda awa ok mboke bele e ala lolenge iwana yango ba chaki yango mais Joseph Kabila Joseph na lingala atire ko sala yango te Félix a l'objet gratuité il faut la matérialiser to lobi c'est une bonne chose moto à côté mais la gratuité ali kanisi ya malamu e yali na mobeko likonzi ali ya Félix était mais le lengeni ni ya kusali la yango façon ya kusali la yango nde ya lima be ye asali yango na lombango pe ta kanisa kete soko apesi ba congolais gratuité enseignement ba congolais ba kondima pouvoir na ye e uti na masumu c'est ça le vrai problème na ko personne ndakisa ndeko na ngai to le baki biso na katala muka ete yamba ko tia gratuité par exemple marqué mwango tango azalaki ministre alobaka nini abia banda ko tonga 1000 écoles par an. Malheureusement, batonga une soit à 350. Il faut d'abord que banda koyeba ba professeur na Congo mobimba pour l'école primaire bazali boni. Et ça ba o ba bonga ka ba professeur bazali ba nouvelles unités. Ba o ba wandi ko tangisa basali mbula zone batire ko zata femme ko pe infanté pour pas l'état. Beko à l'état ezali boni. Beko yango à l'état ezali na ba état nini na sala lobango awa so ke na mbanda ko kuta mwana vandi na ndambo ya brick lokola ban. Pepe les calicobes, moi n'a comme mon angle libanda. Est-ce que wana kelas? Ce qui moule bandiko beta awandeko dès que basina la moni moule niko beta babimisi bana tout. Au tika bana baki na bandako. Pour bécole et dindaka. Y'a autre le baki. Et c'est même le sale état de lié. Comme ça état de besoin. Après au bandit on a pas moko. Et qu'on ça même de manière progressive. Par exemple année à Liboso. Tout le monde la 30% charge à parents. Année à Mibale, tout le monde 60%. Année à Minei, il y a Misato, tout le monde 80%. Tino to kolongola la parents de manière définitive pour charge on est la charge à l'état. Pambate na tango akala l'état bandayi kozwa ban en charge. Likambo oyo yali comme gratuite, il y a pas participer na charge à ban yali pona koloba et pour le coup l'état est commis en faillite. Ce que tikeli l'état mokumba kotangisa bana biso ko ba idio ba ko ba kotanga sute. Mais Félix azongi si likambo ya gratuité directement sans tenir compte la préalable. Elelo yo moni l'école catholique bato balobi école catholique ba mutema be non na chité pona nini biso banso ndeko zulu na yebe pe yeba na oba na école privée catholique pas nini peut-être lingi ba baza formation malonga pe ndeko zulu o mimara tongo o msaka musala mingi peut-être bana obaza na avenir ya lobby mais avenir ya lobby ya malamu ebandaka na bana bazo mayele lelo il ne suffit pas que classe sa bana uniforme ko tinde na classe mais tout na pe mwana nga bimi na 7 heures à classe tant que zonga akoyana eloko nini na moto na gratuité à Félix oyo lobby kuna na suka ya mbula so otuni mwana 6e 1 plus 1 égale combien FC égale à 11 mwana 6e primaire 6e primaire 6e primaire otuni 1 plus 1 égale combien FC égale à 11 ça veut dire quoi ça veut dire que dans le baba kenda le kola awa na ko pere
bana basali mikolo minei bakotanga te oyebi ke na calendrier scolaire ezalaka te 2 jours ezali difficile ya korécupere yango bitu bana bakozala na batrou na mémoire na bango félix akoprépare bana biso bakoma imbécile ya lobi. Allez. Aristote Ngamire, c'est notre il fallait qu'on ait panier par panier. Non, en fait, c'est à moi dose de comédie de mon compatriote en face. Dans la zone moi, on a 6e primaire, lui 1 + 1 = 11. Et ça figure de style. Et ça comédie à Sali, tu comprends, mais c'est ça le bas, mais c'est une figure de style. Et ça, ça va. Bon, Ndeko, Nangina fait sa réflexion dans Ngai Awa. Tommy posait nos questions. Idée à gratuité enseignement et utawapi pour la finalité nini ndeko omoni idée à gratuité enseignement o eza na constitution na biso to mona kango ezali ka ezali fait hasardé ezali elo comme ko euta sur le plan international na Nations Unies ba état ba se rendre compte que mutu o azangi éducation mwana o azangi éducation est comme comparable à un fléau moko na kati ya mokili mwana o ya koli atanga te akoyi mokolo azali très dangereux na kati ya société yango même sur le plan international na Nations Unies ba koma ko contraindre ba état ko yebisa bango na ba constitution na bino boti ya gratuité enseignement pour na ko réduire ba fléau wana ndeko zile zoka mwana atangi te akene na classe te tia wana akola komi tata zwa yete na kati ya société azali dangereux makamba ko sala ko ndimate o azali mutu azali nyama parce que atanga te yango ekota wana donc yango biso pelo ko to limoko na Nations Unies to ratifier to azali un état yango to kota na kati ya constitution na biso et comme la gratuité on azali premier volet deuxième volet to ena makambo biso na ba ko zonga na débat na polémique wana soki ezaki initié ka soki Joseph Kabila sala ki ba débit nini soki na ndeza pena père na ngona na ba ko ta débat parce que la tribune est inappropriée tribune za malamu te pona yango mais na ko zonga kana ko baboy na monaki mokonzi ya mboka l'actuel Félix Tshisekedi tozali ko reconnaître azali mokonzi ya mboka a organiser conférence na Congo Fleuve Hotel ngako na lekaki wana kina komona ministre provincial na biso otaki na Bazuele ayaki ko participer na ngo ministre provincial no Blaise Bakabate muninga na ngai ya Bazuele ayaki awa azalaki na Congo Fleuve Hotel ba bengisaki bango tout na ba province ba ya awa pour ça la état de lié ba misa rapport comment ko sunga mokonzi ya mboka ba ke na secteur on a un secteur technique ba sungai ba rapport ezali na éviter ceux qui ne va copier monsieur de ça a été fait oui, donc je crois qu'il doit attendre peu rapport là pour encadrer justement vision wana et puis il y a mis ça na ko kita pona kamboza ko lekasko ndeko ebi par militantisme par l'esprit politique par souci toujours à qu'on nier nous tous sommes notre pakala batu muso baza kusala kwa ko telemela enseignement gratuit enseignement ndenge et continue effectivité par Félix ezali dangereux un vrai politique zela un vrai politique ça dit que un vrai politique a appuyer réflexe wana ya gratuit enseignement ça dit que un militantisme ezali du showbiz mais Aristote quand même mais sur le terrain ça pose problème c'est ça le problème sur le terrain effectivement voilà effectivement ça dit que mokonzi mboka a lancé d'une manière intégrale ça dit que dans mboka mobimba et ça dit c'est vraiment quelque chose à la fois pour encourager c'est un geste politique à saluer c'est vraiment eloko moko malamu mais maintenant ba quoi que oza koya na ba secteur moko quelques écoles quelques écoles zawana alors ce qu'il faut faire ce n'est pas que soit président de la République au Tchèque, les bancs des accusés, qu'on a attaqué, qu'on a achevé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faut voir comment répondre à la question pour Makambo et Zassou déclencher. Donc, négociation entre gestionnaire effectivement, gouvernement, c'est la permanente. Parce que gérer société, moi je suis politologue, gérer société, c'est ce que ça veut dire. Il y a des faits qui surgir, peut-être qui réfléchir ou soit non. Donc, question il n'y a pas soit réfléchir, soit non. Ça n'a pas été réfléchi. Même le Makambo, le ministre de la Haute a Bazuele. C'est maintenant ça n'a pas dans les faits. Ça a été de bandeliers. Ça a lancé déjà après que ça bêtise la ciment. Ça veut dire quoi? Un politologue.
face d'un projet. Vous êtes en face d'un projet. Vous êtes en face. Attendez. Quand on gère, vous avez besoin d'expliquer, vous n'avez pas rien dit. Vous n'avez rien dit. Il y a un prévoir. Quand on gère l'État, on prévoit. Quand on gère un État, on prévoit. Et là, il n'y a rien qui a été prévu. Et la conséquence, c'est que rien n'a été prévu. Ça va en respect avec les spectateurs, s'il te plaît. La parole. Mon compatriote Nangai en face Prince Penge. Ngai na saka ba débat ya choté. Ngai na ya kata mususu na baxi science na makamana ko sala. Je suis chef de travaux. Na ya ko sala ba blague té na ko pesa point de vue na ngai. Alors na ko sala choté. So ko contenir nga libre à toi zata na yo. Na ko ba boy. On va prendre nga c'est que c'est science politique. Toi comprendre c'est que c'est l'état. Oui. Mon frère, on va apprendre à la pourquoi ça voilà, donc n'est pas Johnny Kane. Ma crise, les amis qu'on se fait constater à ce stade, il faut directement créer une commission pour comment absorber en gros, tout en encourageant la démarche de la gratuité jusqu'à la fin. Pourquoi parce que quand on va il y a remettre en application? Non, moi je crois, pour avoir lu les rapports, ça a été réfléchi. Donc, expert, qui n'a pas joué après ce point de vue, mais il faut que le président de la République a s'imposé à créer une commission urgente pour absorber que cela, tout en encourageant la gratuité. Merci. Jenica n'a pas son parole, n'a pas son temps. 30 secondes. Science et salami pour faciliter pour ma cambo. Mais expert na ye soit disant ba uté pa na ye sur le village na utuele te bazuele ba ye ko ya na sima avant ya ko lancer likanisi ya malamu to bi ango gratuité ya likanisi ya malamu biso ba so to lingi gratuité ezala une réalité ngai na yo to tangsa bana be école catholique to futa mbonge bele. Mais tu lingi que tout le monde bana be école au futa mbongo belé to tchana bana na école publique au futa elo côté le meilleur mon côté et ali malamu moi 500 dollars na futa pas école à moi na ngai kuna na ko tia yango na somba atako moi mbetu na kata ndako ce qui l'état école na économie est gratuite mais tu lingi te gratuité o et que même nilité na mitu ya bana to lingi que esika to ko tia bana biso ta ba aussi sa classe bana biso bibala na mayele na ngona so le ko na bolingani to na lisanga tango bana basali commune ba ko tanga te comment ba ko sala peut ba récupérer tango ba ko lekisa ce qui est étude des actes au préalable ce qui basaki étude avant ba lancer gratuité na de makambo o le comité voilà il est na ko observer Félix a ça qui étude mo côté même la gestion des projets ce qu'on dit là on a expérience na yo et étudier le terrain et que il est donné alors on peut pas ça mamunga c'est comme ça donc Jenny quand même temps antenne il fallait d'abord réfléchir pour nous remettre en application le camarade gratuité enseignement avant qu'il y ait un deuxième thème. Je crois que ce que le président de la République a fait, c'est ce qu'on appelle engagement politique. Exact. Il faudra commencer quelque part. Oui. Pour faire 1000 km, oui. Il faut commencer par 1 kilomètre. Voilà. Il faut pas attendre que nous ayons la lobby. C'est biblique même. On dit, il faut faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui, il faut le faire aujourd'hui au lieu d'attendre demain. Je crois que nous devons féliciter le chef de l'État et l'encourager pour qu'il aille plus loin avec ses idées, avec son programme, tout ce qu'il avait comme programme. Alors, Ndeko, nazo pesa likanisi muke, Ndeko Prince, Soki, tu y es na télévision. Je crois que Ndeko Prince a une moins expérience na mikolo a sali déjà na politique. D'abord il est politique de formation. Il faut que l'information à la source au lieu de la télévision pour na ko baby sa mémoire ya ba congolais. Tozali sous na temps ya ko sala choter na TV pour amener n'importe quoi à la télévision. Il existe bel et bien des documents, des études de faisabilité basala yango avant président de la République andima gratuité. Ce qui n'a pas que le Cambozali n'a pas même la copie. On a fait des séminaires, renforcement des capacités, on a organisé tout ce qu'il faudra faire. Je crois que na étape pour tous en ango, ezali na bao bazali kondima gratuité wanate,
nde tozali conscientiser bango ko pesa bango moi toli ya ke bamo na bolamo parce que même un professeur azali ko bengana bana aye bakena ndako na ye azali pe na bana mais revendication ya ba professeur ezali mabe to ezali malamu parce qu'un professeur a ko travailler pamba il faut to pesa bango honneur ce qui le lot tozali boye ndeko Gilles azali boye ndeko Prince azali boye ndeko nangai tozali boye Aristote ezali grâce ya enseignement o tozwaki. Alors il faut que tu aies une condition ya malam. Ezali nde étape ya suko to tikali nango pour que gouvernement ya république ça sous chef de l'état té parce que tozali na gouvernement na ministre compétent tozali na ya enseignement Willy Bakonga oyo ngana yebi ndenga sala kamusala na ye je crois que bakuluka ba moyen chef de l'état zali ko bunda butumo ipona ko ramener au moins quelque chose parce que boyebi budget tozali nango. Est-ce que na budget na biso ezaki prévu combien pour l'enseignement? Même au Konzamboka, beaucoup de na muzinda makamba budget, alobi ke aluka libanda. Et puis bambon nyo so bazo pesa ezante ke to ya kozongi sa lobby to ko sala boy. Bazo pesa moi musolo wana pona. Zeni Kande et les restons to na deuxième thème. To tient à 10 minutes. To na deuxième thème. Alors deuxième thème, les tensions brûlent entre le PPRD et l'UDPS. Serge Makoso Kabunda lobby ba ko la konaje na fleuve Congo. Toké. Boli misabiso bandeko batala. Alors en attendant, c'est tout ça ma cause ya Kabunda. En tout cas, intervention na ye c'est pas singa makasi na belo comme. Toi déjà la deuxième thème hein. Masako Mamba, ministre a ESU à l'époque à Kangaka ba université non viable à l'époque. Exact. Oui, bi ba université tout Kangaka makasi koyo. Et là comme il kanaki, et là qui est honorablement comme sénateur comme une Betty Nangelas. Yaza moto yaza moto ya manda kabi ba bitango kangi université na sikonso ngai classe ezate. Siko na video la ba ngai ba na bakokisala nini? Bakozonga bilanga bakoma ba voyu ko ça n'importe quoi Betty Nangelas babi na sepeli ata na université ali mal cousu mal conçu wana ezalaka et ba ko continuer ko fomba nanga ata ba bongisa kama merci ke ezalate yango ma Félix ke da sali ata ba quoi que ezali wana ok merci ba ko renforcer yango na ba déjà na deuxième sujet to kenda voilà est-ce que c'est dangereux ça qu'il dit parce qu'en réalité au petit nani to tchaka bana école primaire to suivaka 3 objectifs koyeba kotanga koyeba kokoma pe koyeba kokalculer et il a été mwana oyo a manqué base fondation ya école primaire atangi malamu te ata sali 1000 ans université akoye belo côté mais c'est ba yete ata to ya lima de mais c'est dangereux non là c'est très dangereux je ba yete ata bana ba yebelo côté ko tu nga ata ngaka ça mabe et ko ba ko c'est pas ça to supprimer en terre to renforcer en étambola merci c'est que je vais alors le tension bulle entre PPRD et l'UDPS Jean-Marc Kabunda lobby bata PPRD ba ko la konanja na fleuve Congo pouvoir on a tozali kosalela yango peuple. Mais s'il y a une bande d'aventuriers, on va monique bakoki ko bando sakana, na ba jeu de mots, na koloba que non bakoki ko bloquer Fachi. To ebisi bango. Lobby, na lingite toka na bien. Na lingite lobby. Batu bae ko la konager na fleuve Congo. Jean-Marc Kabunda. Alors, ce tobi les torchons brûlent et Zali vraiment yango vice-premier ministre en charge à l'intérieur Gilbert Kakonda mission officielle na Lubumbashi à Kiti a commis na aéroport à Luano ata autorité provinciale Morota ko yamba VPM y intérieur ni le gouverneur ni son vice-gouverneur ni un membre gouvernement provincial et PC Kanda azonga en avion passons à Kinshasa. Serge Makoso. Scandale à Lubumbashi, à l'aéroport international de la Luano. Le ministre de l'Intérieur qui est descendu après ses honneurs, pas de véhicule pour le prendre. Il est fâché de retourner dans l'avion et ses partisans de l'UDPS, ils ont envahi l'avion. CA, de la compagnie CA. Voilà l'histoire. UDPS, oui. Aristote Ngamile, en tout cas, conflit bandit, faut boyer qu'on la connaisse pour ceux qui jamais Kabunda fouiné dans le passé. Et les allons passer moi bois boy. Ndeko na
zalina kozoka na motema moyo nango ezate makile za kotanga na motema na zoki tana yoki biloko wana elobami wana oyebi ndeko soki parti politique ezali kaka composé na ba militant et que ba cadre penza bazalité il y a un sérieux problème et comme lokola milice ceux qui fait parti politique ezali kaka na ba cadre et que ba militant bazate et comme bureau de titre de ce qu'on va gagner ça dit que voilà conclusion na yonga ko tikuna na parla ngolo ba nemwana na ko ça va exposer na biboyi tanga ta diverger comme si les partis politiques à l'action avec mon belé ça dit que ceux qui parti politique c'est un parti de masse c'est vrai ezali kaka na ba militant de la base au sommet kaka ba militant de bazalaka c'est très dangereux alors ce parti politique ezali kaka na ba cadre ba professeur université kaka et comme bureau d'études ezali très dangereux alors il faut que ça la jumelage il faut que ça la jonction entre du militantisme na cause la cadre sur quoi il faut ça la chevauchement il faut que ba tango oza ko loba statut ezali nini pe ko zo loba na esikani pe na bato nini likambo ndeko kabunda yo loba wana ezali grave il y a alors que ça la kaka militanté parce que ça qu'on la qui sa nature né qui militant aza ko bosa azali deuxième azali premier vice-président de l'Assemblée nationale puis président AI il y a IDPS azali ba partenaire azali boso na ye o bazali pe ya ko to basi na été hein tazana ko rappelango toujours tozali na 15 gouverneurs tozali na 90 sénateurs tozali na ba assemblée provinciale pe belé tozali basi na été tant ça ko loba il faut tenir compte na respect ya batoza liboso na ko nager ye na manda ye ko nager ye bi ko nager ye nda ko nager bisote ya ona bibo ne ko nager ndenge nini ya bino boye ko nager na fleuve Congo kasi oza ko kanisa e ko za yango te na ko babo na pona dossier wana ndeko ngai na kanisi esengeli toto sana po coalition oyo ekende malamu to respecter ba partenaire o to moko na musu to zala to respecter ya wana matinée politique to libo to zaki ngaza kina matinée politique zaki na ngwana na sultani to zaki na bara mboka mwana mboka Shadari azaki SP na zaki modérateur obemina kuneni milanya to zaki na professeur Lumanu biso tout to sai restitution makamoleka kina kati ya Lumbashi na ba 6 na zaki na Lumbashi to sai restitution awa to libo to exu ko tolérer te moto moko azala nani to utinani aiba ko s'offrir lix moko boye ya ko ba ko défier ko diffamer coalition oyo to ko mettre makambo nyonso propre au clair pour te expliquer soki cabinet ya ndeko kabunda za kolanda biso c'est le moment ya ko za la sensibiliser benda ye azonga na zela et bindeko Mobutu président de la République Général Moulamba, Colonel Moulamba, Premier ministre, Azua comme Premier ministre. Conflit kaka bango balé Mobutu a supprimé poste à Premier ministre Namboka pendant 7 ans. Bisenimana, directeur du cabinet, a ça l'office de Premier ministre. Lumumba, Naka Savubu, ba conflit to banaki wala. Bango balé o a révoqué, Mboka Sukapi. Mobutu a profité. Mboka Sukapi et même sur la Sukapi. Alors tant que vous allez premier vice-président de l'Assemblée nationale. Merci Aristote. On a fleuve Congo. Na fleuve. Ça dit que yende akoluka nager yebisote. Merci. Voilà. La Mouka. ndeko oza l'aise pour la moni pe ozo seka na ko seka pe na moni ndasi moi ndeko na ngai to eba ne balakala vrai combattant atako ba ils sont maintenant du mauvais côté de la barrière mais c'est un vrai combattant le coup la moni au plus malheureusement ma boîte ici malheureusement na moni na ko seka mais en réalité l'heure est grave c'est très grave sérieusement Nazako mona lokola atonga to répéter histoire. Ouais. C'est pourquoi même dans le bac n'a pas fidèle en bongo la fois passée tant lobby du mal peut sortir le bien. Non. Peut-être elle manque du mal peut sortir le bien. Mais dans la situation pour la contexte la FCC cache du mal ne peut sortir que le mal. Là tu veux comme si Congo est na crise moko soki to sala attention te. Même les messieurs to go ça no surtout miko ya. Bas propos irresponsables dans tous les camps. Je voudrais vous rappeler que Kabound est celui qui a dit, et à l'Obaki, et que Moto à côté de la alliance et la FCC cache Azali sorcier. Les journalistes, c'est bon rappeler la Kaba Congolais, les citoyens. Félix Alobi Nabiso, oublions le passé. Mais non.
mondela atia rétroviseur na motuka mpo na ata kokenda liboso nsima moto ayebesika auti te akoyebesika kokenda te yo uti na mikondo obanda kolia madesu soki na nini okomi na gombe shawama olobi o madesu okomi kopesaka libomi mpasi te. La réalité c'est que voyons les choses telles qu'elles sont. Kabundu oyo moto abanda koloba lobe pe oyo akotomela Kabila na IDPS azali ndoki Kabunda komo loba na Kabila et Kabila yekolaka konage. Voilà. Ça c'est vrai. Deuxièmement, Kabundu oublie que ce qui a commis vice-président et assemblée nationale, ils allaient grâce à FCC. Voilà. Kabunda sali liste mokona madame Mabunda. Je l'ai relevé dans votre plateau ici. Voilà. IDPS n'a pas perdre na FCC basali liste moko. Kabunda Jali Mabunda liboso Kabunda nasim. Voilà. Ce qui a commis sika azali wana na bureau assemblée nationale. Ils allaient grâce à la volonté à Kabila. Voilà. Liste moko ça dit Kabunda azali na liste FCC. Voilà. C'est hypocrite de continuer à se comporter ainsi. Très bien. En réalité, il manque du respect aux combattants de l'IDPS. Très bien. C'est Kabound, le lors autant de la voiture climatisée. Et ça, grâce à Raïs, il y a Joseph Kabila. Voici ce que le pouvoir donne. Kabound demande, il va mettre devant la Kingabwa, te démission à Kingabwa, te pète une voiture climatisée, te pète un punda. Et puis Kabound a matin un punda. Le même Kabound a créé à lobby Joseph Kabila, il est là pour nager. Au Kokatsa Ngambo à Bazabi n'a qu'à été, n'a pas tout mais n'a nage. Mais Kabila passe à répéter. Je vous révèle Kabila a fait une réponse. Kabila lobby n'a sina eko ko nager bandakala, qui n'a qu'à rivière les ali. N'a nage à bandakala. C'est pas le temps beaucoup là d'information. Je vais chuter la société. La plus grande des choses à l'île. Pour le baka na bango. Bali ya kanando kite. Balobaka na biso la muka o tokomesana. Balobaka na biso la muka tokomesana. Biso la muka tobaka bino même tokomesana na Kabila. La réalité est que aujourd'hui c'est très grave. Kabunda a ajouté en disant ceci. Kabunda a dit s'il continue comme ça, nous allons finir dans le passé. Mais réponse c'est pour ça que ceux qui bino be finir dans le passé de Kabila. PPRD, Bango PPRD va finir pour la CNI na cour constitutionnelle. Et Félix a causé sous président. Kabound ne peut pas causer l'Assemblée nationale. Et dans tout cela, biso bana ya la muka to lobby. Chité. Tango et que plus ça biso raison. Bato bas pas comme Koloba, Martin Fayulu Azaki na raison. Tonga Koloba. Même temps de la proposition de sortie de crise la to lobby. Tozongani sous la makoya peuple. Le quoi la confusion est allée. Kabound a lobby Kabila yeko konager. Na yo na bana ona mwasi na o. Pepe a lobby na Kabound. Biso ke na se ni to ke na ku constitutionnel to bana na longa ki. Voilà, biso na muka, biso na muka to na kambo lobby na président Martin Fayulu. To utiliser ça Salomon. Merci. To boy FCC na cash bakabola Congo. Merci. Biso to lobby le quoi Salomon Martin Fayulu lobby tozo na ko la pepe. To ke na élection. Merci. Mais yambo a formé seni to le constitutionnel to élection. Kabou doit pas être autorité que militant. Indeko na kosenga tango émission ko la rediffusion. Otala comment répartition à ba minute ndengo ça. Non, ceux qui s'il vous plaît, ceux qui batabazo ganga na plateau, ezate que o aza calme aime ko lobate. Voilà. Wana we bayango. Rapidement, nangaki na pesana merci na bandeko na ba avis o ba pesi par rapport à ce wana. Et le quoi liboso na nyonso zali na mboka entre mariage cash FCC, il faut que bayango. Et le quoi liboso ezali a que Fiji à chef de l'État. Pourquoi bamonaki ba militant ya IDPS et ya PPRD balati ba polo na ba biloko ya IDPS ba ke kotumba Fiji à chef de l'État. C'est là qui a résisté au moins na mutu il y a ba militant il y a IDPS na c'est là tant il y a président mandat c'est pas voilà merci papa pour la protection et le quoi ni ko salemate je crois que na kati ya PPRD bando ki baza ebele
oyo mwana mboka Joseph Kabila azali na droit azamayele azotala bango nyonso to oyo bazoluka ebeba ndeko prince oyo zomona oyo comme bazana na ba sentir pe solo wana ya opposition bayeba opposition mais basala opposition neti ya ndeko Moïse Katumbi alobi ke biso tozana opposition radicale ya lokotati ya koya kopanza bato te ndenge susi na bango na lamuka ezali ya ke mariage wana entre FCC na Cash Ekabo mais ko simba te. Pourquoi? Parce que lelo geste Joseph Kabila asali ya pouvoir kondima yango motoyo baponaki na population ko pesa ye pouvoir na ndenge ya malamu et qui bato nyonso bamoni ke no mototo votaki nde abimi andimi résultat wana ezali motoyo bakoki jamais kosala ye mabe ezali s'il vous plaît na tout que ça na relation oui na kotala ba image VPM intérieur akitina nani sans le gouverneur ya Katanga sans son vice-gouverneur na lobby boy on mona te que ça déjà tout au jour d'aujourd'hui nous devons prêcher la paix na place ya koluka parce que c'est un moment où Félix Tshisekedi azoluka moyen pour mboka oyo ezali moment où boyoki ke non azui ba moyen pour na ko soutenir gratuité et enseignement azali azui moyen pour na ko futa ba fonctionnaire azui moyen pour na ko sala bo nde ba problème wana bimi alors pour nanga kimia ile kinyo so pour le moment parce que dans une importance mon côté makambo peut perdre azo bimisa mais na côté a peut perdre ba fingi pe Olanda qui ndeko kikaya lobby makambo lobby. Bon, est-ce que ceux qui IDPS va répondre que non ceux qui lobby que na PPRD bazaka na ba professeur bazana droite ya ko répondre un étudiant. C'est-à-dire ba professeur bazongi sabango makambo vérité. C'est la vérité. C'est que je peux vous dire Kabunda président Kabunda ayebi ko sala nyonso sauf ko yibana détournement. Ce qui lobby professeur bazana PPRD. S'il vous plaît, il a jamais géré na lobby boye. Ce qui vous pensez que Kabunda azali étudiant, c'est-à-dire azali étudiant parce qu'ayebi ko yibate. Non. Ayebi non géré détournement te. To stela ina la lobby ayebi détournement te. Azera na mais on ngana kokolo ba boye. Ce qui PPRD bozali na intérêt que to continuer na kimia. Bino peut botika makambo ana. C'est-à-dire na mukusende. Parce que si vous continuez non. Malobeze pas nanga. Respectez quand même modérateur Azali cité Jenny Kane émission na le biboye toluka kimia tozali na besoin ya kimia merci tu vois pas problème te ko ba merci te papa parce qu'il faut nasikisa na répondre pende ko nani kimia na mboka na kamoko to merci toza na kamoko wana libala zongisa na le biboye yo programme tande nini s'il vous plaît 30 secondes voilà ndeko ya lamuka oyo bandeko pepe de bolanda bangote na bige bazana songi sima pour que baya kopanza surtout ndeko na biso voilà baya kopanza mais cardinal asa yebisi ndeko foyulu que makambo ya vérité des ineza lisusu te merci alors merci émission c'est 20 secondes na 25 na ngelo babona mukuse ozali na image ya FCCP perdu à chaque fois ba commenter biso respect na coalition oyo à chaque fois ba okende à la contre ya honneur ba intérêt ya FCCP perdu to ko répondre coup sur coup et puis merci poste wana ya vice président Assemblée nationale to contribuer énormément pour Ekomawana. Tout ça la capacité à remettre machine à c'est une petite seconde 10 secondes monsieur si bali on est balé na libala moko ba e bas ba ko na biso ba lobote maximum mobile libala oyo ko ça pas 10 ans ezala papa cardinal Bolande Malamute alobi vérité des urnes n'aspect nango ya ko reconter ba voix moyen ya ko reconter ba voix ya lité peuple nanga asa boka ki ba le de la paix alobi que kanga na proposition sortie de crise alors message l'église de soutenir yango merci malam merci ndeko sulu le par na biso eza bien je pesa kitoko to sangi nde kaka 11 na 7 mais soki bolasa zongina mais chaque équipe ekozala malamu mingi bato ya mitema mabe batika coach asala musala na calme ouais problème à bolasa Yannick azalaki convoqué parce que ça la problème moko na Mukongo ça les passé moya ya ezalaki te mais chaque porteur disparu
Tilelo. En tout cas, on a pensé et ça ne va tout pas si mingi. Mais ça, à ça qui calme moi Égypte qui toko, mais Meshach a quelqu'un Andek Toki à na Suisse, mais cousin la to sonné à Paris, à mon avis Meshach na nord et à Paris. Donc Meshach porté disparu. C'est ça. Au moni ba jeune abiso presse ba nani buso be memarabango. Bande ko ala muka batika mutema mabe fati azana ba ide malamu empenge osa mutema mabe. Kabun atika ko ambrouer biso pe koko sabiso baza ba associé ba ko kabwana te. Naza député à FCC na lobi boye Kabun biso nde to votaye. Lokola linga la kisabiso ingratitude akomona tozo préparer motion to kolongola ye tokolongolaye wana akoyeba ndeko zulu papa ba général oyo papa ba général oyo lokola balingi baboma biso merci tokobima na balabala pona $9 ya mibali na biso ba général bazolia mbongo ya mibali na biso be wana wapi nakandi nango orodi na ebité biso base toza déjà na pouvoir oyo Kabila akoluka asala tokosala na simana ye tozobanga eloko te fati ou rien ndeko zulu bakokabwana nanu bakabwani te bakobomana nanu babomani te. Merci Aristote Ngami, merci Jenny Kane, merci Prince Penge na disponibilité na disponibilité vos anango pour na émission Canal Presse moi parce qu'après moi Yakin matin faut bien comprendre. Merci na bino ba téléspectateurs, merci na équipe technique rediffusion 21h30 lundi les deux numéro à Souka Canal Presse lundi mardi mercredi Jacques Alonji ndeko zulu jeudi na vendredi. Botika malam. Ma mission TV, le miroir du monde.